Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Bébé eto. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage deviens rage. Quand j'suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso toye kotala villa oyo villa moko très kitoko villa oyo ezali na commune ya Limete na cité du fleuve donc atona kati ya cité du fleuve toye kotala villa oyo bauti kotonga sika ndenge boyebi ke cité du fleuve batongi ba villa ya sika mais mutu oyo azwaki likanisi ya koteka villa na ye oyo. Ndeka bozomona villa ezali il y a 17 mètres de largeur et puis 27 mètres de longueur, donc à peu près 459 mètres carrés. Donc so tali eza monene, eza na parking, eza donc très bien construite. Bomoni ba voisin vie voisinage ndenge ezali o eza vie ya mpandi pona robaluka na sima to robaluka pe na sima totala parking, jardin liboso, jardin na sima ndenge ezali tobo balukana na sima. Voilà donc awa toza na sima omoni espace ezali espace otanda bilamba kovanda kozwa mpepe kosala makambo nyonso donc espace eza vraiment eza villa ya sika ebito tonga makala mingi te eza botokota na kati awa tokoti siko na kati nde tolobaki donc villa eza vraiment kitoko makasi eza na ba meuble donc villa oyo tozoteka eza villa meublé donc so sombi yango ozwi na ba meuble oyo nyonso. Villa eza na 4 chambres eza duplex eza na 4 chambres 4 salles de bain, cuisine, magasin, toilette, visiteur omoni eza na vue panoramique donc likolo espace yango wana et puis awa tozolakisa escalier po tomata likolo donc eza villa moko eza tellement monene. Ils ont 2 salons. Salon autolaxia qui a C, salon likolo yango. Donc salon ya C, salon bana, salon ya ba parents yango likolo awa, mais ils en a vu na salon ya Semba moro ya bana. Donc le pan ndako ils ont vraiment très bien. Na ba meuble nyonso auto zomona na katia. To rezotan ya kota na ba chambre ko laxa pe ba salle de bain où ya ba parents ils en a jacuzzi. To rezotan ya relaxa yango. Bon, on a lumière, ils ont vraiment bien. Donc, ils ont leur ya qualité. Et dans le baki, ils ont la limité na 4 cité du fleuve. Ils ont une villa, il y a 459 mètres carrés, soit 17 mètres x 27. Tu as 2 salons, cuisine, magasin, 4 chambres, 4 salles de bain, toilettes, visiteurs, na 2 salons. Donc, awa toza na salon, il y a pas parents likolo, mais tu relaxes
vu il y a salon ya C autolaxaki déjà mais to relaxa yango lisusu na ndenge ya rotala à partir ya likolo. Voilà, donc tala. OK, yango yo moni donc papa za likolo azomona directement na C. Bon, toko taper na ba chambre. A to côté couloir, to côté na ba chambre, total ba dimension ba chambre plus quoi là tout. Donc ndako oyo ezoteka na ba meuble nyonso. Ndega to moni ba meuble ezali. Ndenge pe lupango ezoteka na ba biloko nango nyonso. Bon, côté prix, lupango babandi yango soki mutu akosepela kozwa na ba meuble nyonso. C'est $650,000 à discuter. On a pona kozwa na ba meuble nyonso. Mais soki mutu pa linga somba yango asepeli ke ba meuble elongwa. Oye toujours to resolo là. Donc la réduction que ça là to resolo là suite longoli ba meuble nyonso. Mais prix de départ na ba meuble nyonso déjà boye. Ils ont $650,000 à discuter. Donc voilà un peu prix fixe oyo. Prix de départ oyo to chepona villa oyo. Donc otali villa, otali qualité, otali quartier, otali cité ndenge ezali en tout cas okosepela makasi. Donc wa awa to tala ba chambre. Toujours tala likolo de tolobaki donc na likolo to na chambre à parents na deux chambres d'enfants et puis na C dans na rez-de-chaussée chambre moko pezali na ba toilette to bimesu libanda donc a tozongi sur libanda neto lakisaki villa ndenge ezali parking marmio c'est ça qui toko $650,000 à discuter avec tout le meuble donc soyo zo ba meuble été et apeka ba option oyo ko senga to solo là. Donc pour ba o ba kozala intéressé numéro na biso affiché na C ya ba écran au bengi biso to solo là. To yoka na ndenge to sala le propriétaire est vivant avec un certificat d'enregistrement. Donc pour ba o ba kozala intéressé to bengani pour to si ça ma solo. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde. Bye. Tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne genre, je me souviens dans la rage de Garay. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers le mininga.